Voilà. Bravo! Sambeli, papa não olha o coi. Não consegui. Tô caminhando isso na bicho. Eu vou passar lá no merci. A bater de bicho. Aí para ele se controlar, dans les actes que tu as fait. Comment on peut aller dans le rôle là, à ma casquette. C'est comment ça la moquette de ma casquette. Je vais te recommander qu'on fait la bicho. Je vais te dire on a bicho dans ma coupe à l'examen. Ok, on peut partir. Aïda, c'est comme la médaille. On dirait qu'on fait la milité. Elle est là, c'est soit XL là. Elle est là dans M. Isso vai, né? Como você não vai?
Ne. Vote. Vote Lisusu. Ok, vous allez bien? Merci. Voilà, famille Bota, bandeko nyonso, tozana bango awa, ainsi que bandeko oyo, balandaka biso partout dans le monde du pays boni et zoami bango. Bango bakabula besengo na biso, tango marocain, tukabula na bango ma. Voilà. Lelo nouvelle à Malonga ezali, il y a naissance, il y a mort na biso, premièrement, il y a mort na biso, il y a Belleville TV, il y a Botami, mort na biso, il y a star, mort na biso, il y a artiste, oyo apesa kabisengo na banda kubipa iboni ezwami famille bota bandeko nyonso oyo balandaka biso na théâtre ya Congo. Anniversaire ya Aïda Kapilas lelo abotami lokola za moko ya Belleville TV biso na Belleville TV bandeko oyo balandaka biso na baimage na biso eza momesano na biso kolanda lokolo ya mama olenge nini ya banda ye mokolo ya mbotama na ye avandaka na ndako te ayaka kokabola ya ye mwa esengo wana mwa lipa mwa masangu mwa tomusoni na baorphelin na baorphelina bipai boni tokendaka kotika ndambu na oyo nkolo nzambe apesaka biso nde yango lelo ayida mpe nasi eza mbala na ya liboso te na bandeko oyo totambola na bango mwa partout bayebi te ayida alanda lokolo ya mama biso nyonso na Belleville TV tosalaka yango bongo lelo lisusu akokisi mbula asepeli aya kosepela lisusu elongo na bandeko na ye baorphelin bana oyo baza délaissé bana oyo bazalaka na besoin ya affection bana oyo bazalaka na besoin bato baprete bango ata attention ayida aza moko oyo akabolaka mpe na bango esengo akabolaka na bango mwa moke oyo nzambe asungaka ye na mokolo ya mbotama na ye nde akabolaka sika tobandi awa soki tosilisi awa tokokende na bipai mosusu oyo tozotambola parce que lelo eza mbotama na ye voilà bandeko nyonso bozolanda biso oyebi bino moko ndenge nini nzambe soki apesi motu mwa mbula moko na vie ezalaka blagi te ezalaka esengo ebele bakendaka bipai oyo biso ebele tomonaka na bainternet na bayoutube mais aida ayi asepeli kokabola yango na bana oyo ye akabolaka na bango depuis kala eza mbana ya liboso te voilà aida juste message na bandeko oyo bazolanda yo parce que lelo eza kotama na biso bai oyo tozalaka to kofete mwa moko lolaka yango na bandeko oyo bakoleka biso mosika bai oyo bazofete biso lelo juste message pour eux. Ok, merci. Voilà, nalingaki mpe na signifier absence ya mama liboso ya bacaméra to ndenge alobaka mpe momesano mama nzoto eza bien te la patron na nzoto eza malonga te aforce quand même koya mais akoloba boye yango bomoni nga nazwi relève wana ya koloba boye vraiment nzoto etungisi ye donc voilà bana na biso oyo baza na posa ya soutien ya soutien eza te kaka mpona mokolo ya lelo ya anniversaire nde esaliki ya biso toyaka déjà tokosenga mpe na bandeko oyo motema etukisami mpona kosunga bandeko bazwaka deja baimage na biso oyebi ndenge tosalaka bachaîne ebele ezawa ezozwa baimage soki oza na mposa kosunga bana oyo kosunga orphelina oyo tozali bachaîne ebele eza banimero nango eza na se bokoyeba komo ya kocontacte mpo bozwa malonga oyo bozala nango mpona kosunga bana merci Aïda Kapilas que du bonheur maman voilà nzambe na lola apambola voilà bana tosala nde komisala diaba yaya toyembela ayi bongo te voilà tokei joyeux anniversaire
bino moko aida mokolo anniversaire na ye lolenge boni atambolaka na baorphelinat kilikili oyo alinga kofete mingi na bana oyo batika bana oyo bato basundola yalinga kozala proche na bango ozalaki awa po kotambola okende na baorphelinat oyo etikali. Voilà, merci na bandeko nyonso tu oyo baza awa oyo bayambaki biso mama lokola mama na biso aza te yo nozo représente mama osepeli nzambe na lola abatela bino bafeti ya Noël eleka malonga. Tapage okosa prière bato nyonso baye awa soutenir Aïda biso mpe toza baorpheline mais tokola déjà toyebi situation oyo ndenge ezalaka toyebi mpasi nango toyebi kozanga minerval koke kosenga epa noko moko ozwi te nzambe azali nzambe ya baorphelin na baoyo baza na bapapa na bato nyonso mais plus nga naloba toza baorphelin te parce que papa na biso eza nzambe ye nde moto ayebi nzela na biso na kala tozokanisa soki toza na papa te ou bien moto aza na mama te nde akokola te nde akozwa te ok eza faux nzambe asala grâce na motu nyonso ozala na famille ozala na famille te talelaka nzambe. Merci na baréalisateur nyonso baza wanga azala camarade ya bacameraman na bamontere. Voilà tokanga miso tosambela po tokontinue nzambe ya baconseil na biso nzambe ya baorphelin nzambe ya baveuve nzambe oyo apesi biso makasi ya kokoma kati na esika oyo azongisa lisusu ebele parce que bato misusu na minute oyo bafete baplace oyo biso toyebi te ya ndenge na ndenge epuis elongo na bapartenaire oyo batie mpe ya mokie mpona bana oyo bazali baorphelin nzambe akanisa mpe azongisa ya mingi oyo abandi na biso nzela oyo ekatana te apambola bana oyo a partir ya mokie bazwi bakola oyo nyonso ezali ya sorcellerie molimo nyonso ya envoûtement oyo nyonso ezalaka contrôle ya baorphelin bakola te babeba ezala nil et sans effet kotia na biso makolo kati na esika oyo nzambe abakisa lisusu ya mingi bavideo ekokota na bachaîne na biso nzambe atushe lisusu mitema ya bato baza nango plus baya kopesa pambola koya na biso komo kopambola kozonga na biso likabo oyo bakisa lisusu ya mingi mpe pesa lisusu vi na kombo na yesu kristo aza mokonzi oyo obikisi nzela malamu mpona biso nyonso mpe bana batikala na nkolo yesu amen.
na bana ozosala biso na oyo esika eza mpona rendre visite na bana oyo tolobaka yango à chaque fois bana oyo baza blesse bana oyo bakokaka bango te yango komonaka na mikolo Belgique TV ndenge lelo toye awa na occasion ya anniversaire ya Aïda Kapilase. Lelo occasion ya Aïda Kapilase abotami asalango kaka po eza bomesala yango aye amesala toujours kofete pembeni ya famille bota na ye baorphelina oyo eyambaka ye ya tout moment. Voilà yango tobanda nyonso okola tobandaka biso na mabondeli tokosenga na Mama Cynthia aya komolela biso awa to présenteke ndenge baloba bongo te. Voilà. Merci la maman, boyambi biso bien na moni oyo ezali biso vraiment bien. Nzambe oyo ye moko ayekaka baplace ya koya nde apesi biso bakomi oyo batie na kati ya biloko oyo paske azali suzana alobaki kotia ya épreuve soki tomona te balingisa yango na kofungama Aïda tia en épreuve eza mpe biso tocontribue na makolo na biso na bavoi na biso na baénergie na biso koya kati na esika oyo Nzambe amona biso mpe apambola biso apambola bamama oyo bazalaka awa toujours kutu moye mpona kokatela baorphelin oyo nyonso batiki parceke Nzambe na biso nyonso azali Nzambe ya baorphelin totiki ntango oyo tokolekisana na maboko ya Nzambe tolingi te tozonga toyoka moko akufaki moko azalaki te biso 2021 tokokota yango na kombo na Yesu baorphelin bakokota yango na kombo na Yesu art oyo biso nyonso topoze ezala oyo ekoganga likolo parceke Nzambe alobi oyo ekangami likolo ekangami na se totiki nyonso na maboko na ye na kombo na Yesu amen. Amen. Voilà. Voilà, merci. Même si on donne ce qu'on a, Aïda Oyazaki Lango, Yamuki Azaki Lango, Yamukabula, là-bas, Ndekonae, Otozenga Rabana Bitike, Yango Yaki Lango, Akabula Modam, Oya Mouna Kilango. Vous voyez, Robino Boko, on va toujours vous la banda, Mukolo Yambota Manae. Il y a aussi la maman a reçu des commissions à l'Ibali Bazaïmo, Makassi, là, il a dit ce que ça, il y a déjà plus longtemps, il y a des gens qui ça, là, qui dit ça, Aïda Kisaki, pour la bande Konae, pour la bande Konae. Les ballons, à jouer les ballons, les ballons, les ballons. Mon papa était chauffeur. Mon papa était chauffeur.
J'appelle Cardozo. bandeko pe nzinga balobi te ayika aza moko apesaka esengo na bandako epai boni ezwaki bango balobi bakotika mpe bongo te bango mpe baza na bango surprise ya kosala ya bango star na bango aida voilà surprise ela tokota surprise mpona aida kapilasa voilà surprise aida star azala pikota yango voilà voilà. omoni oyo eza bilenge na biso na teya bamoko balongwa na kikuluna batika kikuluna bakoma kosala mpe baevre mpe yango wana lelo décorateur na biso omonisi yo ke bango balongwa na kikuluna balingaka lisusu makambo wana te babakwinde eza makambo. Voilà, c'est vraiment une bonne chose. Comment on a dit? Ok. Là, c'est bien. Voilà. Me plaît ou pas? Tu dis? Hein? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Voilà, artiste de fils. Artiste oyo basali bandeko nyonso kobala besoin ya kokokela ye po asalela bino mpe mosala oyo asali ya bida pesi oalinga kotape ye soki ozwaki retard ya kokoma chiffre moko ozangi se na chaîne na biso ezala wana social soka kolobi naoluka mwa mobali wana yango okama ndenge nini tokolukelo ye tope suri place oyo merci star voilà biloko ezokita basalasala mbangu likolo eza balonga te.
ndenge tolobaki na ebandeli ya moke oyo nzambe asungaki aida ya kozala nango po akabola na bandeko na ye baorphelin na baorpheline baseretrouve nango esika yango bomoni oyo ekiti na mutuka. Merci na nzambe na lola oyo abatelaki biso na koya ye mpe nde akobatela biso na retour aida kapilas juste un mot. Voilà maman message nini okopesa bango po ebele bafetaka na bango mais baza mike na loka oyo bapusalaka pembeni ya baorphelina oyo bapusalaka pembeni ya baorphelin bafete na bango yo oza wana témoin vivante oyo okopesa mwa témoignage ya moke na makambo oyo ebele bazala nango motema libanga bandimaka te mwa message nini okopesa bandeko bazotala yo partout na monde na baoyo mpe baza na mposa kosoutenir ya biso bana bazoyeba te lolenge soki batiaki na mai te alingaki kokotisa bino ntina etekalaki kaka ndenge ya mwasi ya serapta oyo alobaki ke papa eli totikali kaka na ndambo ya farine na mwa mafuta tokolia lelo na ndenge biso tozalaki omoninga mpe nakondi nakokonda mpo nazoyeba te kouta na nord ntango nayoki mama belgi kobenga vraiment natali nzambe na lobi cela veut dire que bino bozali ndenge boye koakompanye mama ida ozali libota ya makambo mpona mpe bokoyanola bokoloba ya solo awa ezalaka business mais awa ezalaka do de dieu ndenge nzambe alobelaka nga na se ya poni nga kutu naliaka biloko nalia basaka mwa mito mwa nani mais oyo nyonso ezali mpona bana nzambe apakola mbotama na yo oyo ekokaki kokwea na mokolo bana ya orphelina mibali baza nzala nzambe akomisi nzala wana na mokolo wana mpo yo ya kotia vitamine ya kolia na kati ya bana tika ete groupe ya mama Belvi akompanye na mbotama ya mama Aida nzambe afongola lola ndenge alobaki meka ngai soki nga na kofongola lola te mpona kopambola lolenge bozomekaka nzambe eza bastar mosusu baacteur mosusu bazwaka mbongo koleka bino me ata mokolo moko te basalaki tosala mpe bofele liloba ya nzambe ya Jacques 1:27 tika tokende bango bongo te bakontinuaka kaka pesaka me bino bolobi pesa ngai mpe na pesa nzambe apambola bino ezana mingi po nyonso amoni mpe abetisi mbula ebale wana ya mokuya kosi bino te eza mokuya konga na moni bato kobota awa eza bamama mosusu baza na bapepe kaka koya akte ya kopesa bana oyo bale renvoi oyo mwana asalaka soki ale asali eza priere monene alotika ete biloko na bino ju na bino biloko nyonso ti oyo bakomela mpo namoni kuna biloko ebele nga nzambe wana azozela bino mokulia na kolia motu nyonso oyo okutana na grâce wana nga nalobi tika ete bino nyonso nzambe atela bino bato merci mama Marie merci kote oyo koyaka na makolo ya amen merci komoni bino moko ndenge nini mama alobi amotuya na simbe mpa mama alobi à chaque fois visite eyaka awa bana bazalaka na esengo donc elakisi ke lelo bana baza na esengo mpo bamoni ya kolia bamoni ya kolia merci na bandeko nyonso oyo boluka kosoutenir baorphelin continuez toujours à aider les orphelins nzambe na lola akozanga te kopambola bino kapashika tubino to clôturer
dans le sang, vous bandaki, au fond, il m'a pasta. Ma pasta. Le tirer comme ça, tous ont un zambé. Bino bosambelaka mpona bango ye azosambela mpona biso ate semona oyo asambelaka mpona baninga omo nzambe akanisaka nzambe ya makambo ya minene oyo abandaki na biso lokola alpha asilisi na biso lokola omega abakisi lisusu age likolo ya aida oyo akobatela ye akokanga moteni mona tele mpe akopesa ye elonga mpe baage ebele akando mama alobi mpona biso tozwi yango mpe toyaki yango na esengo totiki mpe kinia kati na esika oyo makolo na biso kati na esika oyo ezala bénédiction mpona baorphelin mpe mpona mama ndenge kaka azwa mokano ya koede baorphelin awumela asimba nzete azala nzambe yafungola mitema ya bato bakomona video oyo bapambola lisusu ebele maboko ya ida ekauka te nde kaka mama alobi ke biso nyonso tokoye na koyamba grâce ya baorphelin toyambi yango na nkombo na yesu tozonga na kimia bino mpe botikala na kimia na nkombo na yesu kristo abakisa ebele mpona biso amen. Amen. Merci. Alléluia. Olingi Jésus même ou bien Zouankembo. Il répond quand je l'appelle. Merci la bandeko nyonso bolandi biso partout dans le monde dans chaînes différentes oyo nyonso et se retrouver lelo na occasion ya anniversaire ya Aida Kapilas tobandaki malunga tosukisi na bino malunga tika ete kolo na lola oyo asala lola na mokili apambola bino. bayebisanga kuti esukaka bongo Baresi.